Je suis vraiment en colère. Chéribin a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribin. Alors, Bandeko, Nabanzi, Boyoki, Nani, Katumbi, plaire, Chéribin. Chéribin, Oyoba, Bomi, Koboma, assassinat. Bandeko, Mikolo Ute, Koleka, Bomonaki, IDPS, Baluba, Ndenke, Bainaki, Katumbi. J'ai même pu intervenir pour le baquet et travailler, laisser Katumbi tranquille. Travailler, laisser Katumbi tranquille. Bozo banga yepo na nini? Nani va confirmer était na l'élection présidentielle. Yo étranger, mi colonionso. Ngabi mais non. Et soukana qu'est-ce qui s'est passé? Bakangi Salomon. Mutakatumbi. Boloko. Et s'ilité. Assassinat. Il y a Mutakatumbi, un ancien ministre. Il y a un ancien ministre, je crois, il y a transport. Oui, il y a transport. Babomiye. Boyoka ba déclaration. Babomiye. Bande onanga. Banda Chilombo, basimbisa ye pouvoir. Tant basimbisa ye pouvoir, basali ba corps. Banda basimbisa ye pouvoir. Est-ce que bon monaka RDC za kimia? Banda basimbisa ye pouvoir. Chilombo koti na assemblée ba yokani ndenge nini bakoki kozwa ba organe pour koteka na assemblée hein? J'ai des vidéos. Ndeko, ce n'est que le début. Na lobaka yango bako koti la bino na Kinshasa. Bako sala o bako sala. Ti baba na boma ba opposant. Même opposant te baba na boma ba politicien. Ce n'est que le début. Nyonso wana eza dû na accord o Chilombo a signé. Accord o ti lelo bino boyebite. Tango Chilombo ba pesi pouvoir. Bango bamoni pasi po bazwa pouvoir wana. Chilombo n'a jamais travaillé chez lui. Na mboka ya RDC. Chilombo a travaillé même en tant que sentinelle, gardien, te. Baye bien que na Bruxelles, salaire à Chilombo est le 1500 € te. Alors, bazwa siko pouvoir pour yo comme un millionnaire. Alors, yo siko yo pesi bangoni. Yo siko yo pesi bangoni. Soko sacrifier pays te. Yebisanga yo pesi bangoni. Alors, toko yo ka moi avant to la biloko mosusu, toko yo ka moi ndeko oyo bino boyebi ngana bosani ko mona e. Bolanda ba déclaration na ye. Bolanda oyo aza koloba. Bolanda. Toyokani sikoyo natia maboko natia Chilombo maboko yo okamati voisin otiki porte ya ndako polele na butu akotela biso akoti abomi papa abomi mama soki biso bana yo totika toyebi ke ndeko na biso oyo nde akotisaki moto wana tokosala eni mama Maleka ozomuna nde likambo yango wana Kabila moto nyonso ezala congolais ezala étranger
balobi Kabila anyokoli Congo abebisi Congo eza eloko ya kodemontre te eza iso eloko ya kodemontre te sikoyo biso tosilisani na ye nde oyo kardinal Mosengo alobaki soki Chilombo akamataki telefone abengi moninga na ye oyo aganyaki mbele Kabila asilaki mbala moko le château Kabila allait s'écrouler nde alobaki na France. Donc ngamo ko muto naza koloba yango te bato nyonso bazali koloba yango yo kamata Mosengo lokola moto pamba te soka lobili kamba ndenge wana yo sikoyo okei kosekwisa ye osekwisi ye anyokola esusu bato oyo batikala kilwele auti kokufa na otia maboko na ngana makambo ya ndenge wana te nakele kotisa mutu na ngana makambo na yebi te oyo na français balobaka l'éternel les aboutissants yo okei mama baleka moto akamati présidence apesi yo ya république ya mboka lokola Congo oyo nauti kodécrire yango ezali gratuité yo opesi eloko nini en échange de quoi otuna ye te yo otuna ye te yo bapesi yo présidence yo opesi ye nini quelle est la contrepartie yo opesi ye elingi koloba oyo boza koyoka accord secret nde yango wana accord secret ezali ba immunité ba pesi Kabila te parce que Kabila avait déjà ça na loi ya Assemblée nationale. Il avait déjà ba privilège na ba immunité nyonso wana. Donc accord secret ezali eloko mususu eloko yango nini oya motuya ya contrepartie d'une présidente de la République d'un pays comme la République démocratique du Congo. Otuna yete sikoyo lobi na ngai na kotsa mutu na ngakuna na kati ngana za Yesu te oya kosopa makila na epona masumu ya bato mosusu. Bandeko na banzi boyoki ndeko na biso ninga lobi tango bapesi yo mboka yo pesini tango bapesi yo mboka na pouvoir oyo yo oyebi yango consciencieusement ko gagner na yo te oyo ba communauté internationale partout bayebi ke azawana aganyate bapesi ye balobi ke yo bando botama na mboka okuto sala na yo te kuna pa yo zalaki salaire na yo même pas 1500 mais lelo yo tozo comme ça yo millionnaire contrepartie ya pesini. C'est ça les gens qui travaillent avec Chilombo ils savent pas ce que Chilombo avait signé ba éviter vous travaillez dans mutumoko oyo ba corps ya sala bino boyebite. C'est quoi ça bandeko? C'est quoi? Comment on travaille dans mutu? C'est quoi yo ba conséquence? Bon moni lelo likambo yakoba ya ba organe. Est-ce que boyebi kezaki affaire ba traita na assemblée? J'ai des vidéos. Et ça est loko ba traiter yango déjà na assemblée kuna que ba vente ya ba organe et ça la RDC. J'ai une vidéo sur nos balancer moi on balancer on a alors lelo oyo banamura baki okanga ndeko oyo Chéribin bakangiye babomiye banamura baza banani baza bato yo basimba sécurité ya Kabila tango Chilombo bapesi pouvoir babi sécurité na bato basimba ngo bangoyo soko sakani olingo changer okomona ngo pe onde ko ela yo. Ça ce n'est que le début wazo expliquer auto bomi politicien ce n'est que le début poto comme en 2023 na décembre bomona bozo bokanga bando yo on a pour savoir la chose on la vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar il avait battu. Na aucune na musika te banane je parle que des deux candidats na biso o biso dotier président de la République na auto taki candidat président de la République na okota na copa baninga mususu te je reste na copa na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. Comment président de l'époque Félix était quand même dans deuxième bord na biso candidat na biso FCC candidat bis. Kabila bato wala ndo bango tayi candidat na biso bis. Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS. Azali candidat na biso bis.
candidat na biso ya FCC bis Chadari bon Chadari moi bitumbero bima moi guerre moi désordre Félix Timinza na mo. Donc Chadari avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayulu avait na bila kota kopa. Mais toi regarde la logique na soka. Na kota kopa. Non mais yo te ba résultat, il y a ça. Na la tirani na kopa na biso FCC. Il y a ça biso yo to. Na biso FCC cash. Pour FCC cash ya kopa na biso. FCC cash Kabila Mutasala yango. FCC cash Kabila Mutasala. Voilà, donc na kati yango bandiko na kati yango parce que nazongi sibino ka ba mukina sima. Boye ba ba vérité. Oyo azolo ba oneza ngaite. Oyo azoko lobeza ngaite. Magie. Cash oyebi ba ignorant. Il pense que pouvoir est dans maboko ya IDPS. Pouvoir est dans maboko ya IDPS te. Pouvoir est dans maboko ya cash. Chilombo azaka candidat IDPS te. Chilombo azaka candidat ya cash. Cash eza FCC. FCC mo kontinango Kabila. Donc cash eza sous-ensemble ya FCC. Na bato basala ba mathématiques moderne. Cash eza sous-ensemble ya FCC. Donc hier azawana azo travailler pour la FCC, azo travailler pour la République T. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bon Chilombo travaille pour la cash. Cash eza sous-ensemble ya FCC. FCC c'est Kabila et Kagame. Yaro bozo mona ke o na kunofana na este kuna akimi ayo kile kuna te. Kuna basi bazo est-ce boyo ka lobila su minembo shiki banani. Alors tozonga nanu biso ba député opposition tozali na mawa makasi tokutani awa na morgue cinquantenaire na sangwa liwa epesi biso pasi na motema. Honorable Chéribin Okende bauti koboma ye ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma député national démocratique par rapport à ma conviction na ye. Yango tozosenga na peuple congolais mobimba etelema endima eloko wana te qu'un représentant du peuple abomama lokola moi ezali inacceptable. Biso na ngambo opposition tokosala ba activité poto revendiquer poto contester maître oyo. Merci beaucoup. bongo boto abomi bato babomi bozo ba été bozo ba bongo te. Hein? Bozo ba bongo te? Voilà, on a beau tout cas de Chéribin Okende. Boyoka. Alors, à travers cette émission, toujours, tu causes de comment quand Bengue Biso a moni Biso pendant que tu passé en direct, Azali comme témoin, il y a enlèvement, il y a des Chéribin Okende Bokolo à lobby, allô? Allô? Oui, bonjour, maman. D'ailleurs, Azali en direct sur ma mission TV. Maman Bibi. Mbote na yo mbote na bakongomani nyonso ya pasi eza kaka parce que soki tozalaki banzambe mais peut-être likambo ekomeli ndeko Chéribin te parce que touti to assistaki na enlèvement wana ndenge ebandeli nati bakei na moto mpe ya kolanda azali te azalaki na cour constitutionnelle ezalaki na après-midi aye na motuka na ye atelemisi yango na mopandi akoti na parking ya cour constitutionnelle bauti kobongisa sika aye atelemisi na mopandi wana bashege kutu nde bato basokolaka bano basokolaka mituka pour ne pas dire bashege baye kolanda ye kosenga mo eloko ndenge ezalaka kaka azalaki na rapproché na ye rapproché ya kiti apesi bana na eloko biso otemi toza kotala nga autaki nazalaki na ministère ya budget na secrétariat général ya budget apusani wana na ye na pesi kulutu na ngai Chéribin Mbote tosololi na ye tosisi kosolola mwa moke tosekipe mwa moke pendant mwa quelques minutes na longwe wana na ye kovanda na Villa Royal na ngoma moke na yoki bato nazalaki na Villa Royal na bimi toye wana tozomona nde bato baka kolongola ye baye wana we il y avait 6 personnes en tenue civile et puis batiki pick-up na bango juste pour na kota maison de la France parce que tolanda baki na pick-up moko ya pembe pick-up wana ya pembe ezalaki na ba garde républicain bamoura oyo tobengaka bamoura misato na chauffeur moko bamoura baki na kati ya pick-up wana ya pembe
Piqué Papembo wana ya Land Cruiser. Baye, ba menacé, ba zui, ba simbi, c'est lui-même qui a conduit sa voiture, ba pesi volant mutukanae. Menace tellement le gars, et d'autres la mama, comme on est d'autres la mama, ezali na liboso ya cour constitutionnelle. Na liboso ya cour, ba zui mutuka ba kei nangola ba kei. Donc aussitôt nani garde na yake. On est balandaki atate. Bato balandi, mais biso to koyeba ndenge nini ke pick-up ya pembe ezalaki wana parce que tolandi ngai na démarrer motuka nanga na landi tokomi ti wana nde tokomona bazwi motuka na ye moko moto azopusa la bakomi na liboso ya maison de la France bakiti si ye babwaki na nsima ale mura moko akiti aye azwi volant Chéribin nde bakei pasi yango wana tondimaki te kelelo tokomona boye mais nous avons vite compris que... Bandeko, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bana makambu ya élection bandeko mapembeni balingi bato balobate. Nane monseigneur so cardinal aza menacé. Mutu nyonso akoki kolobate. Gouvernement e baluba. Bato balobate. Sikoyo Félix azoleka pa lobadi. Il faut alobela bino ba corps ya signa elingolo banini. Ce qui vidéo ici na osala peut-être mbemba il fallait saler avant hier na vraiment attendre mais on sala les vidéos. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Banda Chilombo akota bakuluna bana kobeta na kama macheti ko bomba na bango na bango insécurité totale donc mboka moi été mais si ce qu'il dit peut rien faire sans l'aval de Kabila et de Kagame. Biloko ngazoloba na yebisa binongo depuis 2018 na loba Chilombo akosala rien à moins que nazala pasteur am komote mais Chilombo akosala rien. Bozongi la ba vidéo na ngawana. Parce que comment mutu a travaillé même dans l'administration té banda botama. Bo pesa ye premier musala na ye président de la République. Ah mais vous jouez avec les gens. Banda abotama, il n'a jamais travaillé dans mboka na ye, ayeba signature ba signera pas iwapi. Azuba luba o ba utamboka suluwapi, azo pesa ba poste ba nini tina ba partout. Des incompétents pour nini pour bangonde ba bomba secret wana moyen ba tungise pour na ba corps ezate. Ndeko nanga soki ndeko na za ministre to nini asala na Chilombo loba na Atika asala ba tuni osala na bango. Sinon te boko regretter un jour. Oh nyoso bozo mona yeke na Kinshasa bo sala bo moyete bo kende bo moyete eza ba résultat ya ba corps. Bolingi ba like sabino na ba dessin nini. Mutu wana bana ko loba na kala. Maji asali prison pona yango. Maji na tindaka ye mese Kabila. Abi kende ko loba. Batu ba yeba ndenge zo a pouvoir. Parce qu'un Congolais a voté Mouloubate. Jamais un Congolais a voté Mouloubate. Yangwana moni petuwa nazo lobake. Azwaka na ye 15%. Sadari Labati. Hema wa? Bandeko.
devaki omaki mpe baboye asali nini biso onaka vraiment souffle grâce ya moto oyo babomi osheribin oyo mais pasi mingi kaka oyo asali bongo nzambe Allo bandeko, eza mawa ko boma mutu po na ba opinion na ye ndenge azoloba na assemblée soki na Sénat. Alors bolingi batu baloba te, bolingi batu baloba te. Bandeko na ngai nayebisaka bino nayebi te so bobosa na makambo nalobaka na bino moluba motema ya mawa pe bolingo. Moluba zana motema wana te. So bozali 4-5 personnes boza wana. Soka moluba moko aye wana. Bo comprendre que mutu moko ayawa azaya malamu te. Bo comprendre balamo ke mutu moko ayawa azaya malamu te. Moluba za congolais te. Mutema ba congolais moluba zana ngote. Tala ka chilo monenga zo meba. Tala chilo monenga zo meba. Moluba moko uta ko yebisanga ya walubi pona biso baluba soki yo za moluba te. Donc pona biso za pona biso mutabu ko ndiba ko travail na ye. Et na mboka oya RDC tant que bozana baluba mboko yo ko tikala ko bonga te. Eza baluba musala na Nzambe. Tant que bozana bango Allo bandeko, en tout cas, elo na website ndoko yake eza mawa tala ndenge basasiye tala botala mutende basasiye botala ni basasaki do ba beti yango pendana ninga mkete ale tala ba makila mutoyo assistaki azolo ba bien batu basali yango banamura. Et puis liboso ya ni cour constitutionnelle de la police bazaka na bango te. Police eza na boko ya Kabila. FARDC eza na boko ya Kabila. Na luki video yango awa un journaliste camerounais azolo makambo ngana loba na vieux na biso ya bando ndio yonani boseli ko monaye. Armée FARDC no rako bato di formation bato Chilombo militaire Chilombo bazana armée mate. Bazana armée mate. Bakoyi ko sala rien ça. Di force la zoba, force la omiso bakongo to benga kibulu poku misa Chilombo. Omiso bakongo to benga kibulu ko poku misa Chilombo. Pe Chilombo bazana akoko sala loko te. 5e banango zo kote. Bo misa biso bilan na. Plus de 300 voyages, aucun investisseur. Le bilan est chaotique, voire désagréable. Rien. Mais la vérité est là. Pourquoi? Vérité Zawana, pourquoi Bolingi Batouba le batté? Bolingi la mission état de droit, liberté d'expression. Mais pourquoi Bolingi Batouba le batté? Chilombo, vous avez cette liberté de s'aimer ce que vous voulez. Mais vous récolterez ce que vous semez. Mobutu avait récolté ce qu'il avait semé. Mobutu le bagi naza roi, naza boye. Est-ce que finalité na été sur Obosani Ngwa? Finalité Mobutu na été sur Obosani Ngwa. Na plus ça bloque exemple ya mutu moko oyo bino boyebi. Nazali roi, naza na tout finalité. Yope Soukanango, dans toutes choses, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Hein? Nalingina l'examen de moko awa, ndenge mboka batu oyo bazoko kotonga pa na bango te. Tala mboka de bébé, tala mboka de bébé. Des mendiants, des nomades, des mendiants. Bafana na mboka na bango te, car okende na mboka batu. Parce qu'ils sont des peuples paresseux, sont des improductifs. Les Baluba sont des improductifs. Qu'est-ce qu'ils produisent en RDC? Hein? Toka na mutoyo. Toka ina. Ça c'est rien ta maison. En Bourgeois, tu n'as rien
fait, tu viens construire à Kinshasa, tu viens t'enrôler ici. Tu nous vois, cette fois-ci, nous n'allons pas tomber dans ton piège là. Tu as construit à Kinshasa, enrôle-toi à Kinshasa. Ici, on ne voit rien que tu as fait. Même pas un centre de santé, même pas payé. Ici à Bonzola, l'hôpital, il manque un groupe électrogène sérieux. Et vous êtes à Kinshasa, là, Voilà, vous Moulouba. construisez des maisons à Kimbanseke, en Bandalungwa. Mais Djibinji, ça sonne mal. Kanchi, ça sonne faux. Vous, c'est toujours Bandalungwa, Limité, Montfleury. Allez construire à enrôlez-vous à Montfleury. Tu ne vas pas construire à Ngandajika. Tu viens t'enrôler à Ngandajika. Tu veux te jouer des gens. Tu veux te jouer des gens. Toi, tu dois t'enrôler là où tu as construit. Ne viens pas nous tromper ici. Enrôle-toi chez toi à Ngandajika, chez toi à Kabeakamoa, chez toi à Chile. Tu n'as rien fait. Enrôle-toi là où tu as fait des choses. C'est là qu'on te connaît. Tu viens ici t'enrôler avec les képis. Et puis c'est curieux, ces gens-là, ils viennent pour l'enrôlement et ils sortent seuls avec la carte d'électeur. Mais il fallait vous entrer comme ça, vous sortez avec tous vos électeurs, avec des cartes. Vos électeurs ne s'enrôlent même pas. Revenez encore. 5 ans. On vous a donné 5 ans. Hey. Et on nous a dit on vous paye 21 000. Calculons. 21 000 fois 12. 21 000 fois 12. Non, nous on ne sait pas. C'est entre vous, c'est l'un de vous qui nous a dit. Et c'est un député du Grand Kassai qui a dit que c'est 21 000. Donc, combien par an? 252 000 par an, fois 5, 1 260 000. Papa, nous on n'a même pas eu 10 000. La province n'a même pas eu 10 000. Parce qu'une petite parcelle, si tu peux faire une parcelle à 10 000 et tu construis même un petit centre de santé beau. Tu construis un petit... Donc 1 million. Quand tu as 1 260 000, ce n'est pas nous. Et puis on dit que vous avez d'autres avantages. Quand il y a une loi, on vous paye. Quand pour voter le budget, on vous paye. Donc vous avez quand même beaucoup. Alors les beaucoup là, nous on a vu quoi? Dans les 1 260 000 que vous avez eu pendant cette législature, la province a eu combien? La rétrocession. Qu'est-ce que vous avez rétrocédé à la province, chers députés individuels? Parce que vous n'êtes pas des députés nationaux, vous êtes des députés personnels, individuels et individualistes. 5 ans, rien Hey. dans votre province. Yo mutaka nanga. Loba, fongola munoko na yo. On va guider Yo mutabuzimai, fongola munoko na yo. Oh Moulouba, azoba bo Moulouba. Et on est guéri. Et puis, nous, la population, restons éveillés. Quand quelqu'un vient avec un discours, première question, tu as construit où? Voilà. Il ne faut pas qu'ils disent j'ai payé une maison. Construire 5 ans, vous êtes autant de députés. 5 ans durant, Boujima, il n'a toujours pas de supermarché. Vous êtes partis là-bas. Votez. Mon vieux. Votez pour nous. Nous n'avons pas de supermarché ici. Vous êtes députés. 5 ans durant, tout coûte cher en Boujimai. Et puis, il y en a qu'on n'a même pas vu parler. Même prendre la parole comme ça, parler. Et même ceux qui ont parlé, à l'hémicycle là, ceux qui ont parlé là, on n'a rien vu. Il y a un qui a parlé, c'est oh j'ai parlé pour l'amiba. Tu as parlé pour l'amiba, c'est il y a quoi? Oh j'ai parlé pour l'amiba, il y a quoi? Il ne s'agit pas de parler. Toi-même là, on doit voir. Il a fait une action. La ville a changé. Quelque chose a changé grâce à lui. Vous là, la députée, hein, qu'est-ce qui a changé grâce à vous en Boujima? Qu'est-ce qui a changé grâce à vous à Kanang? Qu'est-ce qui a changé grâce à vous à Mouiniditou? Qu'est-ce qui a changé grâce à vous à Loébo? Qu'est-ce qui a changé grâce à vous à Mouika? Rien. Et vous venez pour qu'on vote pour vous. Et il y a des villages ici, on demande parfois des petits ponts juste pour les piétons et pour les vélos. Et il n'y en a pas. Dans vos villages là, les gens pour aller d'un village à un autre, ils passent à travers les eaux. Vous les obligez à marcher sur les eaux. Alors vous pouvez mettre un petit pont là qui ne vous coûte rien dans vos 1 260 000 que vous avez recueillis. 1 million. Vous n'avez même pas arrangé votre avenue. Ceux qui ont des maisons là, les 1 million là, même pas arrangé son avenue. Votre propre avenue, parce qu'il y a moyen d'arranger votre avenue là. Hein? Même peindre, arranger, puis c'est beau. L'avenue du député tel. On n'a rien vu nous. Hein? Allez vous faire élire là où vous avez construit. Nous, on est déjà éveillés. Et puis le comble, c'est que
quand ils viennent pour s'enrôler là, il y a des gens qui sont derrière eux. Et ils leur donnent 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et ils sont là contents. Papa, président, président. Et ils viennent, ils vous injurient même que vous avez le poisson salé dans la tête. Nous, toi et nous, qui a le poisson salé dans la tête? Toi qui as mangé 1 260 000 sans rien faire chez toi, ou nous qui t'avons attendu jusque maintenant, qui a le poisson salé dans la tête? Et il dit ça, la population rit. Président, ce monsieur-là était gouverneur ici. Gouverneur. Bandeko nakati yango na bandi boyoki. Bandeko nanga namona bato mitema mabeko mais oya moluba tete. Ozoka 21 000 multiplié par 12. Hein? Multiplié par 5 ans. Donc, député Moko, 1 million 200 et quelques. Mais même un petit centre d'embauchement, il a construit rien. Azoko no somanda kuna Kinshasa. Kinshasa mboko na yo. Ozoko no somanda kuna Bakongo, Bakongo ya mboko na yo. Yo somona mu Congo, akena na Kasai ko somanda kuna. De toute façon mu Congo na Kasai zate, na kana ngapa zate. Na mbouchement zate, na kana ngapa yate. Awo sani kuna. Déjà improductif, awo sani kuna. Honte à vous. Honte à vous. Yoka, muluba mutalobi. Et ça passe dans le Congo mutalobi. Muluba, ye wana lobi. Mitema mabe. Pas yo botami oko tongate. Etienne Tshisekedi leur papa akufa. Il n'a rien fait, il n'a rien construit. Mais bambongo boni ya yiba na moko na biso. Mais balingi moko na bote, mais c'est bizarre. Bas-Congo, ce sont des Bas-Congo qui ont construit. Hein. Bas-Congo mutu va construire Bas-Congo. Ils ont mon bout tout, ils ont ils ont les commerçants à Congo. Oh! Ils ont mawa. Sobo ki moto yo. Nako bandela ko suna vidéo mususu ha. Sobo ki moto oyo. Oza moluba. Na epite siko lo basikoni. Yo ngolo basikoni. Yo moluba. Ngolo basikoni ngadini. Moluba ambojimai ya kananga. Yo siko ngolo badini. Yaza na terrain. Azolo ba wana aza kuna pa na bino. Hein? Aza ko lo ba wana ko aza pa na bino kuna. Na mbojimai so na kananga. Impatient. Bon, bah, toi, boyer, t'as la bande du pouvoir. Kaka, qui vantard, qui orgueil, rien. Et l'autre côté, les bilans, chaos. C'est triste. Ce n'est que le début, hein. Tout le monde a sous. Bah, au Barandanga, vraiment, ça va pas me la bino. Merci.